on a bino nyoso bozolandanga Stéphanie La Rose. Ah, on a La Rose Show, les belles dames, on a bino technique à sika. Yeah! Technique à sika, les belles dames. Ce que bikozaka, illuminé zalaka moi huile mingi, mais le pas de la technique au pona illuminé biso elongola huile na temps moulai ce que ça cause ma sortie mon corps aux autres qui donc technique au aider yo na maquillage au besoin mon nga boza mon maquillage na la tête mais la technique aux que toujours cha elongi na biso na kati ya mai pona elongi est gardé mat pendant longtemps parce que tu es bien que ce maquillage na yo après 2 heures 3 heures au monde qui net na zolo pe na mbunzu na siam na komona na komiko bimisa huile donc ce qui est pour aux autres talents because na problème ya huile wana les belles dames technique oyo e kozala bien mingi ya kocha elongi na mai pona elongi na biso ewu mais le temps mulai pe ezala flawless ezala kitoko makasi donc na koloba mingi te na kotika bino moko bolanda merci. Siko toko banda comme d'habitude que les belles dames maquillage les ali vraiment et moi qu'on a bleu comme ça c'est ça là au continue même pas mais avant que au beau yango bien avant que critiquer yango ils ala ka bien d'avoir yo moko nanda ko au meki ko ça là après cela ndako ki koloba donc ba technique à maquillage et ça vraiment marqué belé comme ça za ka bon mon elongi ngeza vraiment mafuta oui biso ba telenga mafuta mingi boye tant que ça la moi technique moko bloqué au ki ko ça la maquillage ki longi et bomba mafuta for long temps pendant longtemps donc dans un cas on a pour ko partager na bino nyoso ubozaka elongi na bino ezalaka mafuta comme yangai pe maquillage na bino ekowumela ce qui peut obimi ok fait na partout au sein du système ou non la sabino okozana problème te et le kalboso o to kocha na elongi avant to bando cha maquillage les belles dames nyoso boyebi ke to kocha base o nazo se les ali NYX eza boye na ninga pe base o mingi bana na somba on les belles dames na kangama ezalaka vraiment be pona biso bato elongi ya mafuta to sema ndambu boye nde yango na kocha na elongi avant qu'il n'ait pas bleu comme sous. Après kocha base, nous avons la concealer ou les ali palette ya marque ya concealer boy. Nous avons la couleur au besoin mon nawana ya jaune. Na kocha place ou na se ya mbanga nanga. Na été sur remarquer que ça mbanga na muna ngo et comme on a ba tache mon qui bana na bota na invité pour anine. Na ochango qu'on a gardé ba tache wana avant qu'il n'ait pas fond de teint. Vous pouvez utiliser mes sapinayo ou bien vous pouvez utiliser éponge à beauté et il y a un problème. Après, on a ça concealer, on a la fond de teint où il y a Mélanie, ou bien fond de teint ou bien les belles dames, oui, non c'est la fond de teint parce que ça fait longtemps qu'on a utilisé en haut, on utilise fond de teint au lelo. Bah comme ba bloc nous sommes ça la paix ba numéro nango ce que lingo somba ngona kuma ngona c'est la vidéo problème exact. Comme que tout n'a pourquoi c'est la brosse après na c'est ça les sponge na c'est la éponge à beauté parce que tout na c'est la brosse na fond de teint na mona le etika baline n'habiter on les a qui ça vraiment nga na mona le etika baline après c'est là na préféraka na bon mona ngami na betaka pour na ko vendre sa fond de teint écota bien ya mona que c'est la éponge au à beauté net éponge on a somba on a Primark 1 pound so besoin na Primark et comment on partout ou que somba on a Primark et on a problème te 1 pound et si maquillage na yo bien. Après que tu as fait des tenanga na kosale la sikoyo, concealer ezali ya LA Girl pour concealer, ezali boye, les belles dames concealer oyo, non, lingango makasi, pe na ukana sa la vidéo moko bloc on a lingaka, bon mon na bloc on utilise ka mingi, concealer oyo eza vraiment bien, pe eza ka cherté, le son na ko so moka mingi aux États-Unis bateka ngo $2, mais ba kotango pe partout na UK, même na France, j'espère que ba kotango, ba na UK na ba boutique na bateka ka basuki, ba kota concealer o bateka ngo na 4 livres, si je me trompe pas, 4 ou 5 livres boy. Donc eza vraiment bien concealer oyo, ce que ali mutu mundu tentir nanga mais concealer ou les belles dames au cause la dessus donc concealer ou non sale là yango yo dans le moment de la concealer nanga les belles dames na se ami sur le colambunzu na zolo pe na se yambanga le colambanga et wana to ko éponge à beauté pour na ko benda siko concealer.
Après on a côté ça ko check concealer le dame na ko pakola banana powder banana poudre na ngaya bo yango ndena ko pakola bisika o na che concealer na elongi. Après on a dans ko chango bisika on a taki banana poudre te dans ko chango suko elongi na ngai mobimba nde to ko chasko elongi na biso na mai les belles dames. Après que pas la banane poudre na elongi boye les belles dames qu'on a ko kende ko cha elongi na nga na mai yeah donc to elongi so na mai to mo ndenge e ko sala ona na ko zongela bino to kende ah ce qu'on a na ko tsa mutu na nga na mai bo na mai eninga na la OK 1 2 3 nous besoin de commis maquillage dans la tête qui est toujours la place dans haut donc et l'ongouté et là qu'on a remarqué que maquillage on a maquillage dans la tête poudre dans la tête et ça toujours mat et ça mat na elongi et ça bougeté mais et ça linga le coup la ma de deux mettre sur besoin mon ngo côté on a tête banane poudre mais maquillage ça toujours peu et le nanga est bien mais to l'instant si ça maquillage nanga si c'est non maquillage après on a tout monde et le nanga ndenge et kokoma mais pour na si que déjà ni on a mai et bien moi on a idée que ah toi ni c'est le nanga mai non le maquillage nanga longo mais maquillage longo était poudre non parce que et ça toujours la place au tchakiango. Bon, là, ce qu'on appelle le check, on pose au monde qui est comme mat et kangami et sika mon corps. Donc, techniquement, ils en ont peu ça va. Mais dans aucun non, si ça maquillage, n'a et n'a causé de la bino. Bongi selongi, tobi makitoka, tinate et combinatina. Voilà les belles dames. Ah, on a ce maquillage nanga, bouton de maquillage et bimi vraiment qui toko les belles dames. Au condimate que et le nanga la checker on a maille et voilà look on est bimi. Peu besoin mon que maquillage nanga et vendinga très bien et le ngipe et ça vraiment mat. Et le nanga le baqueton la bima qui na maille de la ça qui me que ba banana poudre na bakwen ko wana etika kingo mona ba madodo ko toucher yango te pepula yango kandi na pepula kango tika tima yango moko ekokauka et après cela nde oyo ko sala sko maquillage none tout sala ka normal et botala nde maquillage et vandi sino que longi ozaki na mai après maquillage na kondima ce qui na bimi na ke fête na otokate na zoti ke nga pona linga kate na linga ngo vraiment te pe e moko zaka na choix te mais e mona linga ngo to vandi tuna batu obimisi poudre na yo wana zo pas aux autres la mise sur bateau et même si on n'a même pas toilette c'est ça vraiment sonné que ça l'engo mais ce que nous avons fait moi mener nos autres locaux la mariage on a posé et longuement et tocaté et où mais qui me foutate pardon donc système o ya mai et que ça la bien mingi pour na yo aux autres langai donc merci na bino nyonso ou landinga na vidéo na oyo j'espère que baki si implice na mtuna yo et c'est félicité ko aimer yango et que ça langai bien makasi pe ko santé ko landanga na tu Congo na Sepela TV ko santé ko ça abonner la chaîne oyo avant obima les belles dames et que ça langai bien mingi partager vidéo na bande konayo et que ça bien makasi merci na ba boss brothers merci ne mtolanda kangai wala tukutani à la prochaine. Tinate et Cominatina. Bye. Bonjour, nous sommes vous Stéphanie Larose. Lelo na libino vraiment nouvellement quoi bien ah to kono la période de ma fête, ma bonne année. Nabi ko bazo préparer na peso cadeau ni na peso maman cadeau ni papa ni cadeau ni. Donc lelo vraiment nouvellement quoi bien Sepela TV et Tiki Baby sauter le bikini ni toko Sepela biso nyonso ensemble les belles dames. Maman vous talanga, papa vous talanga. On a besoin qu'on puisse papa na yo cadeau, maman na yo cadeau, moi na yo cadeau, koko na yo cadeau. Sepela TV et zawana pour na biso tout nanga suka ki tiamo na combien a comme si prix na combien c'est plati va vite na aucun de gauche na aucun de droite té na télévision na 85 livres ya pamba et tout nanga abonnement au cas où faut 85 livres et au ben ce que faut sur abonnement c'est plati va que le cause de la période à fête na peut c'est bango na 85 livres et na c'est bango 4 mois ya offélé babi 4 mois ya offélé ailleurs Kolanda politique
awa na kati ya Sepela TV, sport awa na kati ya Sepela TV, théâtre awa na kati ya Sepela TV, bébé bazolela inge olingi otika de bavanda calme awa na kati ya Sepela TV. Dans Sepela TV ali biso nouvelle oya bien, donc maman sombela papa, papa pe sombela maman pour na biso nyonso to sepela.